ba vidéo na bandi bandeli ce qu'on a mis tout na oza carnet batilinga ce qu'on a monya oza 45 vidéos. 45 vidéos ce qu'on a mona classé surtout bolumbu ya Jessica na Epsayo OK, fa mettre là mi pende bo c'est que ça Jessica Jessica mpende ya Jessica ngate na lobi Kevin mpende te bolumbu mobimba na bisao OK, parce que qui va boy na mona biloko ponga na ba film ala kaboy neti mona moyo musi mama ba itongela Keva bominga mwana mo beka ya bulu mais puis côté makambo ba fille nyezi ba sala koka C'est Elvis El Salsero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici c'est le Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre chaîne JK Télé News. C'est bien moi la vôtre Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la Bingazo de la presse congolaise. Reçoit pour vous aujourd'hui dans notre émission Bayuba Kenda Sang. Bayuba Kenda Sang, on peut le nom au nom de Kevin Moed, mon confrère que j'aime beaucoup. Et le monde est au solo, au développer makambo comme biso sur l'actualité. Bana IPC moutakalisé encore. N'est pas année si je me trompe pas, 2008-2009 ba moutakalisé. Ba on est pas banda masolo ya ko moutakalisé na ba université. Ba tiki biso moi temps liko na on le ba biso sur moutakalisation. Ensemble na Kevin confrère na na toko développer en pena moi mon ki toko fan de la sujet wana. Avant la personne qui fait mal, la personne qui est une équipe de JK Télé News. Voilà, zomona Fabrice Mandé na sima ya caméra. Ingénieur Félix Mwambale, nouveau riche, l'homme qui n'a pas le problème d'argent et qui a le problème de dépenses. Sans plus tarder, sans oublier encore JK de la presse. Lui maman ya bane belé Rachel Mandé, balobi yende makamba kanga masolo mikolo na émission na ye Rachel Masolo. Fabrice Mandé za nanga langage moko fongole langa na plateau na koti sa invité nanga ya jour lelo na invité Fabrice Mandé za nanga langage moko. OK Fabrice Mandé, merci beaucoup. Kevin, bonjour. Bonjour Aurélie Vangou, bonjour na ba abonné sur internet sur la zone biso na JK télévision et to benga ba étoile donc ça à tout moment ba to bazana biso de temps en temps pour na évoluer plutôt ensemble na bango et ça va biso plaisir à trop et remona et tu musaïzo qui est bien déjà il faut na ba merci na yo pendingo ya mbinga lelo merci beaucoup parce que parce que na opportunité à oleka les sous lelo to maniola o ezali moko ya actualité o ezali kambo oyo bien que to koloba yango mais to koloba ngo pe na semoté parce que ezali kambo ya pasi ya soni pe bande ko na biso ya basi bakenda kotanga mais ezana makambo so ezaka na nzela ya kotanga wana donc lelo o basaki loko ya loko mabomba mi ekomi ko bima na poisson et vraiment to rejoindre ko développer ensemble à na bi kana za jana plateau. OK, merci beaucoup Kevin, mon confrère que j'aime beaucoup. Kevin Bana IPC moutakalisé encore. Il en est ça là bon. Une fois de plus moutakalisé. Bon, ngana oloba, omoni nyonso eza passé à internet. Ndenge passé à internet. Ezali lokola na koloba lokola. Bon, na début tant technologie yaki, tant modernisation plutôt modernisation yaki, tout le monde a qui en malamu. Mais avec les temps tout le monde a ce qu'on m'a bien en aussi comme ezali nini. Tant que bazali en plein et bas sexuel, bazoter ko se filmer, tant que bazali dans zéro musika, bazoter ko benga na tam sur na appel vidéo, to pe continuer na ba vidéo, vraiment ça la passe. Et plus na rolo batam sou que non, université abatoza sali, mais université abatoza sali te mais ça bilongi abato bazana ba vidéo ne baza sali. Voilà.
parce que l'université des Awana, le pas qu'on décider de babi que non, ils ont un privé. Balobi que non, ils ont IPCT et comme IPS. Et changer dans la forme. Et quoi changer dans la forme. Mais yo ils sont aux aguilles, on a sauvé le nous à tam sur de bague non, oh neuf yo to mon ara ni wana. Yeb ça parce qu'on changer d'identité ndenge on changer personnalité ndenge pour de bi ko za jamu tabolombo. Nico on peut réputation ba somba. Réputation ba somba raté. Surtout pour na mwasi. Au moins sur les agata ba ninga ndeko na so mibali pour ba mingi mobala sambo raté. Moi si muta sambo. Et moi maintenant ce parce que le corps d'une femme est très sacré. Tellement sacré. OK. Et en plus na ndenge ya balingomba to kenaka lingomba ba mwasi ya ko koleka na nzela ya tam susu keno ko sangana mobali kaka soki ya bali. Et puis bande ko na to batindaka bango na ba parents na bango na ba parents na bango to ba parents na biso to batindaka biso na banzela ya kelasi batindaka biso poto keno ko zwande matière pour ko permettre biso lobi to za la pe batu na vie. Et non que non to keno ko apprendre tam musu babilo au mo bo ja marambo zo ko malelo ya IPC. Comment ça la passe makasi au mona bandeko ko za la publier nga obinga Nathalie ba vidéo na bandi bandeli ce qu'on a mis tout na oza carnet batilinga ce qu'on a monya oza 45 vidéos c'est 45 vidéos 45 vidéos ce qu'on a mona classé na bi local to za les 9 local to les 9 le nota mort le 9 bon Nathalie les 10 bon Nathalie les 11 tina 6 à moi et bon banga souti na juillet donc et bon binga donc ça fait tellement mal ya romona que non au mona bandeko baza sali tina tel point vraiment tant ba vidéo bimi boy faut to yeba que non eza ba vidéo ko bimi oté tant muso za bina bandeko musu baza nango okaya bango na ba bimi pété voilà on comprend plus ma beza donc déjà bandeko baza la piste orchestrée na ba jemo ya buzoba déjà IPC bon na kolo baté IPC na mabe parce que IPC ba teza université mais toujours parce que ba étudier à IPC to tele masiko esika wana déjà des nati kota ba étudiant IPC ba no ba complexé na ndenga faute ba complexé na ndenge nini imaginez un étudiant une étudiante plutôt IPC oh tam so fa na changu abimi na 16h cours esili akati na ngambo aka poso neka tam so moni kinga yango ba bela 1000 francs akangi pena good aza kinga sa ta dimanche de victoire akoma na victoire pas comprendre ya fa na changu te on complexe c'est des gars complexes donc complexe d'abord déjà ngwana surtout englober ngo diko ngo ko pesi convoitise donc kuna zalaka ba fio bazwaka fia lokolo pepele voilà kuna zozo zalaka te donc ce que pose zozo zalaka te wana esenga nini faut papa moko boye to jeune moko boye kutu au moins de bazata msuke non parmi bango ba vidéo ni miona parmi misu ba sala ba acte wana zana ba jeune mais ne ba sala ba acte wana ba jeune la plupart ba jeune mais ba jeune mais au moins que non à part ba jeune wana et avec papa mo quelque part avec ba vidéo na bomba ya ba jeune fika IPC ya ba jeune fika IPC ba étudiant plutôt pas seulement ba étudiant IPC mais au moins après ya ba étudiant musupe zali mais plus de quoi to terminer na mama IPC parce que bango na miso to moni nan pour la deuxième gon Kevin pardon to que non malembe OK ba université ba c'est be ndenge lo besco pourquoi ba université belé surtout na Kinshasa awa ba EP ya université pesali OK ba institut ba école ya université pesali et ça est belé mais pourquoi kaka IPC ça mal répété dans domaine ya makamba boy mais esika omoni tango motazo lula mingi pour ceux qui qui ne pena côté la particularité ya bana IPC za mingi ko lula tant motazo lula mingi na complexe p tant ba blor mi balé on attend fandeli moto na vie ndesa la que non ça t'a comme na facilité à manipuler moto facilement et pas seulement bango au moins tant déjà tant sur le rôle au moins tant to vivra boy so tant sur na fana na kit o na bana ko dégager onction moko ya bien moto a ko hériter tant sur kit oyo a profiter onction na tikaki voilà donc eza ndenge moko loko eza makambo bandaki banda bano eleka po ezaki baya baleka wana basaka pe quand toujours na même alire eza babiloko bana kozonga na ba promotion nyonso ezala ke non babuzo bana robimaka buzo bana robimaka comme loko ko esprit moko efandi wana na kati o eza ke non et comme ko entraîner siko bato donc soko yé ato oui encore derrière toute chose il y a un esprit c'est ça donc ato utaki pas na bino bien mais soko IPC bandenge mo bekomi Attends que tu as 100%, attends moi 30%. 0,5 côté à eux déjà. Au comme va rouler la moko boy, au comme que non, sui bolambita msundunda, nga ali andunda te. Mais pour ça qu'il y a un truc. Et te coller si biso. Donc ça va biloko comme na IPC lelo. Déjà, na bisa yo Aurélie mavangu. Aurélie vangu plutôt. Na telemi wana si, c'est la zone na si si kamoko. Pour ka YouTube lelo, na règlement de communauté pexam sur ko tcha ba vidéo. Voilà. Mais ça la paye bien.
sinon te penanga lelo ndenge na sambwisa pe ba vidéo wana na YouTube pa heureusement chaka kaka ke to chaka vidéo na YouTube oyo na bisao yo pongana ka makasi na volonté wana bata poto ba benga ke bana ba boete pa do na kana volonté wana ke no tindela ka bango mama tala yo se pena o wapi meme to ya mwi o c'est la marketing non c'est le marketing ça les savoir ba yebiti benga na c'est bon pib pourquoi parce qu'il faut que sambwisa muto alinga ka sambwa po moi to njama blo mo bo ezali eza click ya bato basala ka buzo ba o so na beto lisolo mo lelo okamwa quand on a IPC, pas seulement IPC pour ne pas que ça lie dans l'université à Batou, mais na kata ba institut lelo et comment on a groupe ya ba filles. On va regarder ça partout. Tu vois boy. Ba mo ça partout, ba na papa moko boy, no ko mo ba so la bien. Ton frère pena ko libandika pa 50 déjà. Ko si ma ba libandi. Ko ti moko ba niveau que na ba longo pena ba kwanga pena makasa ti ko ba na ko lia. Ba combien? C'est pena déjà faut ko na ba 500. Parce que moi on dit maintenant que non toke biso tout et comme maintenant que tout anani tout anani biso tout dans la boîte moko ba former local la équipe ba ke pena ndinga partout et ça ba biloko esa na ba institut oh yesu bo soto na niveau ya mabe niveau ya salité o mitu na yo moko pena obi bandeko ba ikotanga imaginez au moni ya ba participer ce que ça nini kalezaka ba parents bazalaka soki mwana somi mwa iPhone moi elamba sika yozaki mbongo wapi bandaki ndenge wala pesa kota msumbo nga transport kwa mema 2500 parce qu'on a limité na 2500 na pour transport biso na kino to mo wela kuna kina koma so bina 3000 francs mo mitu parce que tango tina ko ngaka changu na ko manenge nini vous voyez plus ma mongo komela mais ce que muto me maka 2500 francs na classe ton institut OK classe muto a combien niveau ko so ma iPhone 13 nenge nini bikono ba fille ya IPC ba kenda classe na mutu comme OK classe s'il vous plaît OK classe na mutu ka parquer pe na mutu ko lo mtaye biro ma kota kezo akor et en plus il y aura ce que ba auto matalo ba ce que ba kana complexe koti ba mo pe makasité ba ce que to zana ba mo transport de ba mo pena to juta mususu na buva awa to ko mati ba IEC wana parce que ba ko ba quitter bien avant il y aura ce que ba ça va recevoir moi je descends ici au Porte Bleue. Porte Bleue, ce qu'on habite Porte Bleue, rien le moi je descends ici au Porte Bleue. Oh, l'accès. Porte Bleue, là c'est ce qu'on IPC. Moi est-ce qu'on va falloir par Marabio sur Aigle. Mais c'est qu'on IPC au masque Porte Bleue. Yes, Masia. Donc si on c'est quoi IPC au Porte Bleue. Porte Bleue. Donc quand on est dans Porte Bleue, parce que coup d'as qu'on a réservé à Liboma, on dit la Porte Bleue, on dit la Porte Vert. Porte Vert on reste au camp. OK. Et on va changer. Donc n'a pas réservé à comprendre codage joana. So réservé moi so pour un kanda ba nebo wa kitona porte rouge ko ya rani. Kota moi terrain basket, avoko maka. Avoko maka voilà. Est-ce que porte rouge. Kuna ce qu'on a kota kaza porte vert. Porte bleue ce que ça s'appelle Ibo soit IPC wana vraiment place makambo fanda. Est-ce que makambo bomba mani wana. Yango sika wana faut ba timola. Il faut ba timola. Basa ni na timola. Otomona pe baba musu ezala ba ava bare ba efungwama ba tunda ba biloko mbimba parce que kuna nde nazo monela nazo akize te mais on dirait ngula mobimbeza kuna ngula mobimba ke fe ko lo bala ngula mobimba ya ozo lu comme si ka bana na banyama nyonso nyama osamo kenda kaliaka mwana ezaka ngula masolo zo bete makuna ezaka bana nde bana na ba génération montante na ba o ba yaki sik na ba o ya kala na ba o ba la humanité bazo envier ka na ba camarade nga bazana IPC musu ba silisa ya basi na répétez bien ya basi s'il vous plaît o ezala ya afandi to sola sute moi la journée benyo le roi big yoza muta milliers na ndeke ya nga ba internet personnalité publique o yebata musu ba vie moi rasima moi quelque chose na bien mikolo ba vie na bazate matière asenga mobali do yobele mobali donc ça les promotion en plus il y aura ce qu'on a sur la ngwa pas convaincre est-ce que bien et on pense que il y a convaincre nga parce que et là on va pas ça que non tant web ça na kabilo mibali to boy tina kabilo mibali mais ce que âge paye pour ça na kabilo mibali ngo ti wapi okota libala nyo sona pona nini pona IPC tango kende kuna eza milliers ya bango na bango na keno alfia le kolo pepele azwaka azanga kate yango moni fin de fin lelo vidéo ebimi surtout bolumbu ya Jessica na imsayo OK fa mettre lango mi pende bo c'est que ça Jessica Jessica mpende ya Jessica ngate na lobi Kevin mpende te bolumbu mobimba na bisao
OK, parce que tu vas boire namona biloko aponga na ba film namona na loka ya commando film à commando commando libération tanga zu mutu wana za chena bulu akwei siko namoni ya boya live apesa ndeko nanga moyindo ne bisa yebisa sango solo ndeko nanga moyindo YouTube ça ma be fa utiki la biso occasion espace to chaka ba video yo palo pesa ka YouTube vidéo na bisa yo bana wana avec 45 vidéos s'il vous plaît 45 vidéos un mois et demi monsieur total en chaque jour un mois et demi l'autre ça déjà 9 nota est 9 lelo na bana Jessica lobi na kota Nathalie lobi na koti Fortina na zo kende donc aussi sanga pena moi oyo na koti su moi wana kuna bwe na moi katikati ya moi na ngasu omona ke non Nathalie ya Fallon Nathalie ya Niclette na okena bango ba bominga penzo moi ke non na za ko sepela surtout on se talango Kevin il sanga na no eta ke mobile tango ta ba vidéo ya bandi kono ba congolais ba se mutakaliser bongo et ça ndeni bon et ça nga pasi parce que na moi ko sepela muke bon pasi na kene pene côté ya négativité et ça nga pasi parce que na okena on a dévolé na kene pene côté ya négativité et ça nga pasi pourquoi parce que ba bazana baza basi et ça bato te ba offer na ba bibi ke non funa bala non ça fait mère à mutabala mutayebaka mutobala za mobali mobali na décide que na obala bu mais moi ça décide rater et ça ba caméra plus en plus so tel ba ka plus ça que moi ça bali mobali au moins mobali ngi na pe musika plus mobali ne faut manifester volonté wana mobali parce que bande ko wana bilonge mona ni za ba vidéo te que non bilonge mona ni te bilonge ko mona ni au moins ko risque on a ba ko ina ngo yango so côté ya positivité za nini côté ya positivité ma vidéo ce que ça na moni tamsu bande ko mobo tamsu na kutana wana baka obona ba tambo ko ba lingite le roi ne ba kana mukirite parce que la télé ba belé ba l'espace na télé za ka boye ba ka boye et comme singati mais où ne ba fier et bien ba ba sala ka boye ne ti mona mo si mo ba itonge na ke ba bominga moi mo be ka ya bulu mais puis à côté makambo ba fie je ba sala ko ka ça la chaba buchu te ara buchu te silabis akoma sima na silabis azimbi na banemo ba komi solo kwa zala mukilité ne bino tout boza ba satan est-ce qu'on est angelo so banemo ba en réalité bazaki bato bano vivre na ba sale vie et nzambe lelo na ngolu na ye na bolingo na ye nzambe to be na tozo guma mama bolongo to binzambe bimisa bato ya mabe kolo bimisa bango baye ba dénoncer bango na ba Facebook am suba ba osimo ba compte parce que bana wana nde bazana imaginez ni personnalité publique ngana ko to le kana itamu suna na télévision mais to ko za na publication mo pe wana boy na tsuki na kana 200 j'aime 300 j'aime pe akidiba et mo pe na mo ana échoué mais la petite wana atekaka ni mikate ni eloko akalingaka ni poisson mais soka tie photo au moins na 26 minutes à pamba acha ba j'aime nga saka na 8 jours est-ce que la live ça j'aime na ça ba j'aime wana ndeni donc ba comme la personnalité publique biso to commence que ba mikala ya personnalité publique wana yango moni le parce que lorsque biso wala tiaba ok non biso to za ba vraie personnalité publique donc to ze ko dénoncer siko bango asala et bien sûr on a ce que lonza basali ngolu et bimi na poisa même ça le na poisa non ça souffrir na dira IPC non ça souffrir nani on ça souffrir to ko lukela ngo komo to bango en plus ne bazana moi ne bazana il y aura ce qu'on a pangolo moko panga ya to leka balaka ndeni bana wana so bakati na ngambo boy ba vena biso ba bundela biso ba chef combattant ba policier muso ba bise les gars balaka wana moi singa bango mbongo amona sko bise les gars wana nderesko ino mo salité mo boy akopusa bebe na été yo moto amona lokwa muta salité na mona bolumbu na été yesko na minute na bana akomna possession amona bolumbu na yo asaka na pas bien partager liboma yo ne vrai liboma fieve yango na ti ils ont tout question tout na te et moi déjà là ini liboma nani parce que nous sommes dans likolo ya nini ya envie kolula tu peux se même une fille na biso ya ba étudiante na biso o lobi ba ko ça fait ba maman député likolo na ngo pe ba présidente parce que na ba pays miso pe ba présidente bazali siko bango boki université po boyo ko la po lobby boza la bat na société mais bino bokomi na bino ba maboma na nzela ko za na ba vidéo ya mutakala et en plus eloko moko na ngena marteler sous plus omoni lelo yo na koyi ko lobaki soki bande ko musu ba se livrer pe na ba vie moko ya bongo et ça ba parents
Nini. Na lobi mambo parents pourquoi parce que au moins les loba parents. Parents tambo na so partout. Non, na lobi parents na sens nini. Parents au moins les temps on autant appel na ba université. Pas il y a pas seulement que non ko futaka ba frais académique mais ça rappelle ko entretenir pe mwana. Azwa mo elamba. Téléphone ko ba niveau ba téléphone to ko maté mais mo elamba ata transport mo bien kolia. On peut toute la conjoncture Kevin. Moi le repère kolia. Est-ce que na comme est-ce que place wana. Ya mo moni para soko kokino na bozuité ko tina mwana na université. Pour ne pas perdre mwana parce que on te monika bulumbu. Mais tant que si bolumbu o ezabina bande kumsu ba kufa ba kendaka ba kota na mutu papa mo ba zonga pété. Directeur na biso parce que na université en absence que Aurélie Vangwa sérieux wana bika ba Camerounais ala kada comme j'ai 3 mots. Pia kaminerva les athées. Na kina moi directeur na matininga par recteur. Abina Aurélie Vangwa tu sais quoi? Les études universitaires sont faites pour les riches et non pour les pauvres. C'est ça. Hein? Abso ko tanga te qui na ponga bi qui était ka mak qui était ka omelette. Qui fait na mitala bi non tout est aux à cause de la raison. Oui oui. On a raison parce que études universitaires et après la pauvreté ya tout tika. Au moins lelo na tele mesika wana lobi wana. Bande comme suba wela ata musuna kene poto na bota bana ngana bana 5 na zo mbonga bana na poto. Po bana baza mikie. Lelo eza na koloba. Il y a une minorité à la communauté congolaise qui va à l'université na poto. Donc même na poto, l'université est chère. Donc l'université est si quand vous avez non pour tina moi na okuna foza na makoki. Il y a moni na sepela na acte la première dame sala maman Denise Nyakero. Où ezala na jeune moko azala coller, ba kolaka yeboye et tout comme ça, maman na atika makala. Ta ba coller jeune wana a défendre peut thèse na marmio Cécile. Ajoute toge à l'atisi maman nae pour na honorer maman nae et image on a tamola maka sur les réseaux maman Denise le roi zaki touché na acte wana amoni ki maman atangisi mwana mbongo a passe ndo moni ayako kosunga jeune le loza musala azwa musala oza officiellement azwa musala et nyoso wana nzela biso ba pandisango mais to doit ka ko véhiculer photo wana. Et pourquoi pas ba parata msuke non pour maman on a ndimi ka te kana opesa kata msuke 100 fois à son moment si la bis ozangi mbongo na likolo azo ita c'est pour moné ti moi na ota be fo maman na yasala ki parce que na ye moko de soi même ane ko ndima te ke oyo sa maman na on peut santé alors ça te fait ba posa ba besoin na ngai facilement be na musala moi mukia sala na musala moi mukia sala ka kutu ba nenga kutu ba bloko maka to be ko musala te to ba ke na ningi ko se débrouiller kawana parce que musala za ba ndeko ba ke ta musu obi na te melo mona otaba parenthèse moi mukie pardon ba konza mboka ba sala effort makambo ezonga normal pourquoi la makambo ezonga normal lobi la tali match ya RDC na Sénégal ba tika RDC deuxième papa bazo sepela oh papa lobi yoka eloko papa zo lobisa bango bazui biso to zoate ba bango bazui bango zoate ne yasini abi ba petit ba beti ba zui $20,000 ba keso kuna ba zui $20,000 ngana zui nini avantage on mona que non ene komo kola po bande ko musuba ozoate yango moni maka mufe zonga na logique divergence ba vie quotidienne zo salama bien que tam sous différence ya rozwa mbongo ngo ya gan pe ngo rozala mais ezala pena différence ya makasité ezala mona muto parce que devena ndenge na yo moni esika oyo kozangela ki makasi botsaka pe motema mabe na bondoki pe kotaka et la preuve ane au moins équipe na biso le ça soma malonga te to songa skona ya ba parents ah au moins que non ba parents tango moni ke makoki eza na ngote ko forcer en plus et là musu to bossa na rezani fanda wana ke na classe ndoko na bino afutelo classe est-ce que noko nazo pesa mbongo wana motema moko ngaka mo au moins moi msuba na université azwaka te shuaka et msu source eza pour ça kenda kozwa mbongo eza musu pe mbongo ta musu ke non aozwa na epe mo mona ke non mona ko mutu likolo eza na mbongo musu eza ba pesa ngo na maloba yango faut ko éviter ba bilo moya bongo soki makoki eza te fondisa mwana na ndaku olia ke ni kosanga na bisiko eza ke ba riche ne faut bazalaka komi kolula wana ngo mona ezoke bandeko baki na komi filmer nyoso na pabi ke non poti ba mi filmaka bongo na ndimika te la plaisir oui to boité mais majoritaire eza ta musuke non ah non na otino je t'envoie quelque chose non ça bon yebisko pas satisfait pe mon quoi derrière ba promesse c'est ça pas satisfait pe ndeko wana osenga ke non faut tinda vidéo totalement ça peut musuba en peu l'acte comme ça ajouta musuki tango c'est filmé on a choisi ya moi quoi moi chicon moi 500 ata yo moko liko na 500
Na ebisa yo. Le moko fumé no moi 45 000. O gezi kuta yembi kuti yango ya 500. Eh 500. Tasi ko ndiko 500 na 500 ezolangisa mutu wana kuti ka. Siko ba kepesa mutu $500. Siko boule moko $100 ninga ba Kinshasa ya 200,000 francs. Ya 200,000 francs. $500 eza 1 million de francs congolais. Na ebisa yo Kevin. Okochako na trousse. Okochaka ofungoli maboko, timamo virela. Et comme quand on récupère la carte muke na distributeur, to sala ndenge nini. Ndeko na choité. Famille pauvre. Et parmi bango to kolo bakate ke non misu bazaka ta pauvreté non. Il y a aussi des riches au bazar misu na kati ya vie wana. Misu bazana bonta misu animé kana besmo parce que lelo il faut que le bango na lelo mo eza clair. Na bi bana ba konza mboka moko na otanga kombote. To bona biso kamate. Non to boyi mukamate. O eza ke non bana mibale. Ba comment ko bana baninga na ba mibale. Majorité ya bana ya bato mbongo ya mibale. Bazo bimana bandeko na bango mibale. Majorité ya bana ya bato mbongo ya basi. Bazana ba buzo, bazana ba sad bêtise. Et même bana ba autorité mingi. Bazana ba kata ba vie mo ya bon. Surtout bango. Et on se pose des questions. Génération ezaka na simana ezaka sacrifier. Tout ezaka ba nanzela ba ta musuma kana ba prendre ba sala ka ndesi ngaba ba sala makambo wana. Là vraiment on ne sait jamais. En tout cas, mawa mingi pasi mingi Kevin na ngai ndeko na ngai isa pasi pe mawa. Nyamoni cameraman na mo sineli biso to komi na suka. Mo de la fait par rapport à makambo ou université ya IPC et memeli biso mutakalisation. Bon, moi de la fait na go lo ba penza te parce que non to kufité. C'est par rapport à émission. Par rapport à émission oui, et parce que tous en envie et na lo ba que l'état il faut soit penza te ko sanctionner. Si bani, sanctionner université ba. Ko sanctionner na ndenge moni université ngeza bongo. Bien que bana tamusu basala kengo hors université basala tamusu libanda ya esiko basangana kapona kozwa mayele pona kozwa bwanya mais quand même il faut ba autorité basala informer et puis ba autorité faut pas pesa moi quand même aux adultes ko la explication pas d'auteur ko expliciter qu'est-ce qui s'est passé réellement bana basala promotion nini il faut pas sanctionner bango parce que on ezali babiloko ezo sunga pena mercité. Parce que la vidéo, c'est tout le monde a katam suke non, et vous attendez ngai na zui, Aurélie a zui, biso ba majeur, mais tam soza ba mineur, biso ba kozape ba image wana. Et tam bazo ba image wana, tozo tia mutu, et loro ni na mutu ya bana. Encore bana ba mineur ba trop sensible, il n'a pas pratiqué lo ya na sala. C'est ça, c'est pas pour rien tant au monde que non, ba artiste musicien, ba comédien tant que que non, sex tape bimi ba interpeller ka bango pourquoi parce que ba sunga kita musu ba fan te, ba sunga ki bandeko ba na bango te. Et ça, comme il est là, il ne faut pas sanctionner, il faut pas taper les bons na messa, pas sanctionner parce que ça n'est de trop. Et ça, quand IPCT, ça peut pas l'université me souhaiter, mais et comme moi, sanctionner parce que ça n'est de trop. Et ça, bah vidéo à libre sauter, il y a mis balai pété. Donc comme il est déjà mingi, et le comme mingi, et c'est un faut qu'on soit tant qu'on cate hémorragie, tant que ça n'est bandé. Pour les lots, ceux qui ont un lire, ils ont un plaire. Non parce que l'hôpital mon ngata musuba élève ya bato pour me mangambo le comme échanger école échanger et toujours boya beta musuba université musuba comme avec non ezaki ta mususu ICC et que maman IKK pour ne pas changer ma identité c'est vraiment mon avoir une identité normale c'est il faut pas qu'on sanctionner ce qu'on peut pas bouger et se répéter Kevin moment ba dédicace ta ba lingaka yo bon déjà faut ba merci na maman Judith Kalanga on a payé cette opportunité à releka parce que aux ali chaîne ya munene za chaîne to za que leki otala makité non c'est ça tu dois otalama et puis tu dois véhiculer message autour nango parce que au moni bande comme soupe bazana ba diaspora batina rappel mon pas bande na bango tam suke non mona yana nga moko mona ndeko na nga mo bala ka tam suna kin atanga na IPC azo formation ya bien et mettons bande ko tam su ya basi bazo baby sa image ya université ya batu au moni que non et comme tam suke IPC wana ndeme oh IPC ya batu te les étudiants tout étudiants ne bazo la IPC ni ba réputation ya université ya batu na limite que maman wana to ndeko wana mobala kozasuna courage ya kobimisa mbongo pour moi on a na IPC na limité donc déjà merci à maman Judith Kalanga et merci aussi na Yomoko Aurélie Vangu merci beaucoup merci aussi na caméraman na biso moko mbo Kimaranga Fabrice Mande FM Mande ba mobile moko bwa kama ki mal mobile moko ka babi sérieux comme ya caméraman na bona azalate na bisayo basi apo to nazo mona ba bazo tulaka ba comédie bazo zana yawo mobala fanda na eka yemo banda kanga na motema afanda zo luka mwasa sérieux azela ka molonga ni moko mbango ba faina bango kimia na bisayo donc Fabrice Mande o mona que non mobali poser kimia
Sérieux likolo nango. Sérieux likolo nango. Ba technicien sérieux ba ramingi te. So Fabrice bana ça la exception. C'est quoi sérieux. N'habitez merci aussi à Rachel Mande, il faut le aussi merci. D'abord si je reste Moni depuis les ISA, merci à madame Karine Moni et Bandeko Baza et bien parce que dans la musana biso ça dans temps ba liste awa. Ensuite on a une émission. On a la plus na yo moko merci une fois de plus. Ndengo ya binga na émission. OK Kevin, le plaisir est partagé. Merci pe na yo na temps na yo disposa ki pona yamba yo to manyola lisolo na bosembo. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso bayeba kenda sanka ndena lobaki ni bandeli Aurélie Vango bino mo boyoki lisoto besi ndenge Kevin a développé yango à longue et à large bande ko nanga ba étudiante en tout cas pour maboni ko changer classe bokenda kotanga bokenda ko sa ba pratique bokenda ko sa ba secteur bokenda ko sa la kunate bol pesa le meilleur au ba parole la temps ba tinda rabino na classe bon memela ba revenir la mo pombo la ba zo bimisa ba tinda na classe lo ba regretter na ngote mais simbote mingi na ba o no surtout ba ngara Aurélie Vango ba soutenir Aurélie Vango de près ou de loin. Ouais, la moni